mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelu Ezali version et à la musica. Na ebisi mino bo moninga déjà na batenu o ce que bo moninga na tiki bankosa na tiango na placard c'est que masolo ezali ya kosakana te bo mona tenu o to kenango tina suka. Donc vraiment merci ezali émission mongo dominicale boyebi que dimanche vraiment torat sarako tiela bino émission te surtout ya vibration parce que lelo bomoni na titre tokolobela 5 erngana ya bandai koloba ke 5 oyo ezali ba catholique vraiment te ba vrai catholique to yebi biso toza bato akala na era Mobutu malula bandoza pe na ba infrakata na Mobutu, bomona Mobutu, période mona ba catholique ezo simbate alongola biso ba prénom. Ati ba prénom bokoko. Mais e bando koma na niveau te. Lelo so hôtel longa chole, hôtel longa mbongo, zo mona ça n'a rien à voir na catholique. Ozo moneka neti mutu moko kaka boye. Mais otala malula et lobela malula. On dirait donc que Angelou ozo rêver que amonaka vraiment Nzambe me bachole bakoma na bango donc balataka sultan mais face na bango na makamba salaka ezali ya ba catholique te ezali ya bozambe te na so la sabino ka bestre botala bino moko malula so azali koloba ata azali koseka mais bozo remarquer que o yazali mosali na Nzambe biso toza ba confirmation na l'era ya malula omona bobu aya a pesio boye embrasser le bokone mais ozo comprendre que ne ozo comprendre que on dirait combien pas Anzelou donc botala bino moko malula boko comparer na ba mbongo tozuna ba chole ça n'a rien à voir. Nazaki jeune mama botakinga awa na mbomu numéro 64 esika bakundaki motolu mwangai wana na mbomu numéro 64 so ke kotimola wana te na se okomona motolu ya cardinal. Ema yango lokwa soko balese kamati lokona ngai ekolongwa lisusu te ema ekobenda kabale bobendi bongo so ekangani na lokolo elongwaka lisusu te pe tango nakopesa mombombo moko nalingaki sport po na nini nalingaki sport zami bato babokolaka biso balobaki te sport ekopesa nzoto monzenga lokwa bozosa gymnastique wana ekopesa yo nzoto monzenga pe lokwa nalingaki kokende na mosala nganga Nzambe nalingaki kobongisa pe nzoto na ngai po te soko na mipesi na Nzambe napesi Yesu napesa ye pe nzoto ya kitoko napesa ye nzoto ya kitoko nzoto ya mobimba ya kitoko po na manzoto ya po na physique kitoko pe po na moral yango wana nalingaki sport pe sport wana ezaki kobongisa nzoto kopesa bokasi kopesa ligne na nzoto pe kopesa yo harmonie na nzoto bongo soko kobonzela Nzambe libonza wana obonzela libonza moko ya monzenga
na nzoto ya yo mobimba na motema mwa yo mobimba na mayele ma yo mobimba yango wana nalingaki sport po te libonza na ngai lizala libonza ya mpimbo lokwa balobaka na lingala omoni boyebi yango te soko boyebaki mbe bobetaki maboko. Ma vocation sacerdotale, comme toute vocation, il y a un mystère à cela. D'abord, il faut souligner que c'est avant tout l'œuvre de Dieu, ça. Comment cela arrive? C'est Dieu qui choisit comme ça. Et moi, parfois, il choisit à travers les hommes, par l'intermédiaire des hommes. Bino moboto landa, bino mobolandi, hein? Donc, bino mobozomona, ba, sangwa pamba. Ba sango ka pamba ko yibe logo ne kala soki a betulo prière bo mo bilambo ne ko esika. Bozomo lo moni sango mozoka mabambo. Botala malula oyo ngana la gisibino. Bo comparer na ba chole. Ça n'a rien à voir, il y a pas photo. Donc ceux qui tozongli si je na biso le bo boyoka. Ba chole bango ya kolatisa idolo na bango nete au présent tatindi bango présent tindaki bango te. Ba ye ko sala ba consultation na bango. Mona puis consultation to boité. Ba ko sala mascarade moko bo bazo kendal ba ye pa ya présent après sinana ba ke côté ya Katumbi ezali ba consultation ya lokuta bazo lia mbongo bo bouleka ke parmi ba pays oyo finançant consultation au soi-disant consultation ana Rwanda ezali na kati. Est-ce que vraiment ce que congolais bango baza basali na Nzambe donc chole donc ambongo donc bazo sala consultation barosenga ta mbongo kune pa papite église catholique ezarana là mais bazali kozwa mbongo et witi na pays o ezali ko bomma bande ko na biso po basala consultation. Est-ce que vraiment ezali normal soki batoyo basala ba dutu boyebi ke ngai soki na lobi likam na tiaka preuve bo landa bino moko ba ko bimisa bango na poisa na mbongo bazui na Rwanda. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche de solutions à notre drame. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient la rébellion. Là, non, écoutez, là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres institutions. Mais je précise que nous ne sommes pris en charge par aucun politicien. Si les gens pensent que la mendicité est devenue la seconde nature des Congolais, mais pour nous, la mendicité n'est pas une seconde nature. Mais quand est-ce que comptez-vous réellement mettre fin à vos consultations et passer aux choses sérieuses? Bientôt, parce que nous ratissons large, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous ne prenons rien. Bilomo Botolanda, oyo aza sango, aza abe, parce que na catholique, bango tout bazo sepla na idole oyo, ba ambongo na ba shole bazali ko salate, parce que zali ko monana, ke bazali na bango ko sala masolo tout kutu kaka consultation te makambebele basalara, ezali nango te ke bazo sala ngo po na intega mboka, mona epe fuit more bimei kanake, babi consultation oyo bazo sala ngo po na après Félix Antoine Tshisekedi. Donc bango bazo boule déjà que akotika pouvoir pour bango donc ta bachole ezali passe na maona motema. Nazo la sabino pour bo comprendre kanda ya église catholique ya chole na bambongo et wita wapi. Parce que président de la République alongo la bango bustek na bango na monoko. Parce que bango bazaki na école na bango o babando kozwa likonda. Yango na tant présent alongo la ati gratuité et enseignement, école gratuite. Donc, bango,
mbongo o babandoko zwa ezalaki susu te. Donc yango na ti à partir wana bakangela président de la République kanda oyo kabino moko bazo expliquer mutu azalaki na kati ya masolo ya bekole wana a expliquer mbongo o babandoko zwa na bakopo babandoko sala po na masolo ya bekole soi-disant école catholique. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Vient de suivre le documentaire pour nous dire que les enfants, c'est le Congo de demain. Les enfants, n'est-ce pas, c'est le pays de demain. L'avenir de demain, ce sont ces enfants-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gratuité? Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui se passe? Je prends seulement l'Église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'Église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'Église catholique. L'Église catholique. Un allié de taille pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement, ouais. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés, parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noël, c'est quoi? À l'époque, quand nous, on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents? On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $. Par élève? Par élève. Pour l'archevêque? Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Ah, vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait 2 parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le combattre. Opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc, vous voyez, vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire, non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Binomro Butolanda, est-ce que Chole na mbongo bakoki kolinga pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi? Or que l'église catholique est wana po nako aider batu kala to yebi ke rentrée scolaire ezalaki oké na paroisse na bino bo ba pesa ba cahier ba pesi ba livre et ça la masuté ba Chole ba banda ba moko choqué on dirait donc ba ça na nzambe tala kala ke balongola ba copie on moni ba koma ko senga mbongo liboma ba koma ko créer ba masolo kaka po e kotisela bango mbongo tala consultation babandi bakomo kende et pas katumba pesi ba mbongo bazozwa même financement na pays net Rwanda. Est-ce que yo ozosa likambo moko boezala n'importe quel likambo? Est-ce que yo ko ozo financement penza ya Kagame? Okozo ngote
En plus de ça, bosali ko sala masolo bozo bake ezali po na intérêt en mboka. Nazola que sabine botala. Pape apesa bango conseil, pape apesa bango conseil. Mosali na Nzambe na catholique, il faut boza derrière mokonzi mboka et puis botika ko sala politique. Sango azali wana po na politique te. Bino moko bolanda maloba o papa pesa ki bango mais bashole na mbongo tellement ba mesana na masolo balati soutien mais ki fako aussi la te ba yoke la pape te. Bino moko bolanda. Humble. Tant de fois nous avons entendu, un bon catholique ne se mêle pas de politique. Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la bonne voie. Un bon catholique se mêle de la politique en offrant le meilleur de lui-même pour que le gouvernant puisse gouverner. Mais quelle est la meilleure chose que nous puissions offrir aux gouvernants? La prière. C'est ce que Paul recommande. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Mais Père, celle-là est une mauvaise personne, elle doit aller en enfer. Prie pour lui, prie pour elle, pour qu'il puisse bien gouverner, pour qu'il aime son peuple, pour qu'il serve son peuple, pour qu'il soit humble. Un chrétien qui ne prie pas pour les gouvernants n'est pas un bon chrétien. Mais Père, comment prier pour cette personne qui est quelqu'un qui ne va pas? Prie pour qu'il se convertisse. Bino moko tolanda wana ezali pape azaneti président parce que bobi catholique ezali eza pays mobimba parce que soki ba nommé ambassadeur na Italie ezalaka ya Rome na Vatican eza na drapeau nango eza na monnaie nango donc pape azaneti président de la République mais osali na Nzambe apesa conseil mais bashole bayoka te parce que bashole bakomaki moko kuta mbongo akomaki ne kosala donc collection ya ba voiture ake kota pepe de papese jeep ake kota fachi apese jeep donc tellement fatia za motema malamu mais to balingi mboka boyebake ba mutu lokola shole ambongo ba fitiol botala ka siko bazolo ba pesa biso mbongo bolandi mutu na expliquer ke abero ba pesa ba mbongo soki na marque nini ezala ba pesa bino na marque nini consultation na bango ba kokaki jamais kokonezwa financement na Rwanda donc vraiment soki nga na lobby bato bele balba sezanga de lingaka église catholique te baza to boyite soki église catholique eseli makamalamu ezala ba pasteur ezala ba sango to kondima mais o ba shole donc eza première fois te ezali déjà banda kala eye bana ndengo na avant to sukisa na kolakisa bino pa shole kala ta tubelaki asengaki pardon avant na lakisa bino yango to marqué courte pause publicitaire ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté
poisson tala mbisi mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo to bokoli yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number 1, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Ma partenaire Nyoso Balekaka Nagati émission ezali Banamboka. Banamboka Tolingana. Président de la République Robaki ba Congolais faut pas comme ba millionnaire mais Congolais linga muninga na été. Muninga ne so asale loko on a okende kunata au préféré qui n'est pas étranger pour appeler ces étrangers mboka na Congo biso tout Congolais comme on a penza milité. Kenena ba mboka ba poto pesto zala ki ozomona ke Muninga sali loko morobo congolais mais congolais azaka uluka ke akine pas étranger apesa mbongo même ko la ozanga mbongo akoye pas congolais tango apesi akomi à les clients douter client solvable client a changé nzela comme okiti que congolais donc vraiment ils allaient passer na mawa na motema mais tolingana biso na biso donc nazo yebisa bino église catholique tolobi
basango nyonso tout babe nyonso tout la preuve bomoni bato mosusu bazali contenté na makambo shole na mbongo basalaka boyebi kala te awa na ba période de l'élection bomonaki position église catholique 5 ans ezoaki mais shole après na suka aye kosenga pardon alobi ke ba politicien bazo kotise na masolo bazo kosa bango église catholique 5 ans esokoli na ye donc maboko donc ba politicien bango moko ba se démerdaka donc excusez-moi les termes ba se débrouillaka na makambo na bango politique 5 ans ekozala wana te ke po etiaka bango maboko bino moko bolanda shole oyo alobaki donc asengi bakonzi mboka na bakongolais nyonso tout pardon mais ayoki te lelo azongeli lisusu donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Normalement c'est le diable qui divise et là où la religion divise c'est là où on veut mettre le diable à côté. Jésus qui a dit heureux les artisans de paix, il dit en Jean 14, 27 que ce n'est pas la paix, non, en Matthieu 10, 34 à 36, ce n'est pas la paix que je vous amène, mais l'épée. Une famille de 5 sera divisée contre 3. L'homme aura pour des ennemis dans sa propre maison. On le prendrait en contradiction quand il dit heureux les artisans de paix, lui qu'on appelait prince de paix. Mais les choses deviennent claires quand il dit c'est ma paix que je vous donne en Jean 14, 27, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Donc la paix de Dieu qui consolide la cohésion sociale, c'est la paix qui s'appuie sur la vérité, qui s'appuie sur l'amour, qui s'appuie sur la justice. Et je finirai mon propos en demandant pardon pour le spectacle de désolation que nous avons fait dans le cadre d'une certaine plateforme de confession religieuse. Bino mo boito landa donc biso a on a 5 minutes bato balanda nga banda kala ba ebiki za objectif na kosi la kamutu makambute ce qui na lobby likambu na chaka preuve bomoni shole aye moko alobi ke sili donc devant les ba période ya faulu shole ye moko aye atubeli mais oyebi mutu soki azana makila ya kifakwa ya kimoyibe akotika kate donc vraiment bino moko bomoni consultation au 5 bando sala lelo bimina poisa be ayeko témoigner bolandi na ba image zali ya lokuta peto yebaki ke et quoi aux la sincérité jamais donc so monika ilonga shole na sima na mbongo bolanda sultani wana te nyoso tu ba ko sala donc so bolandi na sima ezali na masolo mabe mais balata sultan on dirait bato moko boye oyo kenzamba yebi donc romona kuna likolo final romona eu pour ba shole ba odie ba li felo biso tozala to fonda ba porte na paradis to compter bato mais vraiment yango na tenaki lelo dimanche na ratisa émission te pe bo moni ba teni otolati ba costume bo mona ngote mikolo ti ba guerre aussi là teni auto comme nango ya siko ezali ko lakisa vraiment que méchants ali pe tozali derrière FARDC na biso na ba waza lendo donc tokomi na suka ya émission na biso na lobara toujours que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So on a comme une souka base vraiment na lupa kangote base na pesaka batutu vraiment mboto bazala derrière biso donc na pas toujours honorable Jean Moutala na Londres na moi c'est honorable Jean Moutala merci na surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Roger Bamba petit frère propre en Afrique du Sud Roger Bamba merci na surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Olivier Massamba na Londres na moi c'est Olivier Massamba merci na surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi donc tu repères ça Gradimu ya bambote belé na musala zali ko sala kuna na Chamaloba TV donc Gradimu ya un vrai professionnel merci na surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi sous na Londres pour repères ça José Kana ki kakamene maître Weramu kuna maître Rajamoule merci na surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi na Kisasa Nicolas Zali na Kisasa mais azalaka na poto azali ko pesa mbote na mon cousin préféré Stéphane Jocol le parisien même ngala za marseillais mais yaza parisien Stéphane Jocol merci na surtout
au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, toke ici, on a kati yalo la pour on ça petit c'est propre poutou de yalo la poutou de yalo la. Merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tikali toujours. Nakata brissa pour nous ça décos mukoko merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokosuki ça na Espagne pour nous ça Beloti Mavungu vrai chéri ndenga mukete Beloti Mavungu merci Nanyo surtout au sale rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Mbunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.